Sarah. Oui, bien. Sarah. Oui, bien. Moi, c'est Abraham. Ah, oui, la Bible. Mais en face, Sarah. On va dire comment le roi Sarah, tu peux savoir pourquoi? Mais Sarah, c'est dans la Bible. Comment Sarah? On dit comment je te rappelle dans la Bible. Et comment peut l'andaka ba fille na biso. Nandé, il expliquait bien. Voilà. Parce que Bishop, c'est la Bible que Sarah, c'est une femme qui modèle à base. C'est quoi à souffrance selon la Bible? La stérilité. Merci. Sarah Bota. Sarah Bota. Mais si quoi à Bota na âge nini, pena lo lenge nini. Parce qu'il y a Bota na 80 ans. Mais à Bota na papa na ba. Salon Bota na papa na ba. Ngana natif. J'ai des épreuves. Nazala ba na mutu oh mon cher. Koganga raté s'il te plaît. C'est là s'il te plaît. OK mango. Na lalité. Mon cher. Newman pardon s'il vous plaît. Na lalité. Na ebiki oloba. Et pas propos tenir. Oloba si. Olande vidéo na ye. Bon ba batindeli nga na lanja ngo penza. Très bien. Parce que bilo on est na mona ngo ezaka nonsense. 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 Il faut qu'on regarde ka. Bato bazo sala makambo nonsense pour que yo sala makambo ezana sens. Très bien. Mon cher, Sarah on peut na papa na. Newman, est-ce que yo zana preuve bilo quoi? Mon cher ami, yo ngala lobana yo. Sarah zala mobali na ndako. Actuellement aza musicien. Mais c'est Diego. Azalaka musicien. Okay. Mais c'est Diego je te salue. Mokolo mais c'est Diego. Na madame Sarah ba ko sala mwana. Mwana na bimina mokili to moni. Ngana tiki internet. Aza stérilité apotaka parce que moto a bimisi mutu na mokili. Azero za stérilité. Okay. Mais sauf que ma bota na ye eza conditionné spirituellement. Donc il faut bimana mutu aza membre de famille na bango. OK. Zela. Eh, yoka. Zela. OK. Newman. Donc, ce qui te comprend bien que bana nyoso azana bango. Bana te. Mwana, kina bana te ana 4 bana te. Ana mwana moko ya mobali. Mwana bandali ya solo. O ayebi kazo kende kuna. Soko lobi ke na luka pa Sarah. Ah, c'est très bien. Mais so lobi kaka na so luka pa bangubu. Po bango. Po bana papa na bango, mama na bango. Bizarrement bango se batokaka. Omani to solo abu. Mulunga eza moyo eza na kisasa. Yo toki. Est-ce que ngana toki? Ngana ganga c'est normal na ko toka. Si la bisalu mutu asate mususu asate. Il va bien ça complexé. Je vous informe, Narukoma. Je vous informe que c'est la Bissalou, papa n'a pas ambassadeur. OK. Papa Bissalou, père son âme. Père son âme, papa. Tu as bien servi le Congo en tant qu'ambassadeur dans différents pays. Dans différents pays où le gouvernement au te tinakaye. Ce qui n'a pas répondre rapidement pour n'aiebi ça y est que on a bien. OK. N'aiebi bien, n'aiebi ndenge Jordan Kambala lalaye. Na ndako we kabwami na ba rideau. Masa na disquared afandi pembeni. Masa na Shadak disquared bobeta na Facebook mona c'est une femme dont sur le bon terme wana. C'est une femme ya ko pese valeur fillette. Tant que la femme c'est quelqu'un qui a si la bisale azo oyende femme pour monter comme femme ils ont des critères.
Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Tala ba robe biso tolingaka. Robe le pesa lokumu. Robe bois ki moi si bo. Moi ça longwa boya ko mandenge ni. Ata yo moi ça boya aboya la taboye pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Bo mona et ko se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi o ezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga kozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que talaka pardon sur ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa ka lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na soin ntayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, soko lati ngona ta. OK bureau. Okutana chef de l'État neti tembe. Okutana chef de l'État so polingi li pas passer. Moi tourna papa, moi souki maboko boaki, moi perruque na ngai boye, moi perruque amulai. Kande yo moko olinga. Otiango ça la moi bien. Ba bi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto. Le bilamba olata yango ta mpepe ndenge memango. Ta mpepe ndenge memango. Mpepe ndenge memango. Lemba oyebi yango yango yo. Donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga. Totindelo tunique de gloire et ça lui bien. Donc on a besoin d'en hésiter même pas un peu. Mbote na ba abonné na biso, c'est l'heure à laquelle vous êtes kolanda biso partout na mokili mobimba. Nga wabino MG sentir la sécurité ya suka baba kuke na yeli susu. Donc quand ndenge actualité zai ko benga biso, toza obligé à servir bino, biloko bino bolingaka pe makambo bino bolingaka. Les abakou ke maboko likolo, les abakou que en tout cas vraiment les abakou que vous êtes formidables, vraiment formidables. Nzambe alola apambola bino. Bon séjour à Mam Cécile Labissal depuis Paris. Babi Paris est tombé. Babi star aza se moko na mboka. Depuis théâtre bana. Makamboina no tika au salle maté. Donc Mam Cécile Labissal, bon séjour à toi depuis Paris. Tournez au continuer kaka. En tout cas, vous m'avez supporté biso et ça tana biso. Derrière la caméra, nous avons Junior Mbouimou en Afrique, na PC Mbote. Si tous ensemble ko font la chanter, on va inviter na biso. Na combo ya Darling, bonjour. Darling Timba Newman, devant vos caméras, devant vos écrans, partout vos alliés, na 4 coins au monde, Darling Timba Newman, en tout cas MG, merci na toujours aux alliés qu'on honorer, merci na moi en Afrique, vraiment en Afrique, Junior, en tout cas, on a master nanga tongo, donc ceux qui ont le allô, amoni palpite, allô. Cadre ya FTSA appelle ya Raïs. Yebena allo Raïs. Il y a internet, so allo. OK. Allo cadre FTSA appelle ya Raïs. Ya kingakati. Donc faut tika nyonso ata ozalaki ko sala makambo, faut tika. Donc Junior Moui mon ami, en tout cas je t'aime. Wana pena Soda Makasi, je t'aime. MK Télévision, mère. En tout cas, biso tout les abako tout le monde. Ngala mbolo na bino, mais mbolo ba mbolo. Hein? Mbolo. Maire général. OK. Autorité morale. OK. Parce qu'on a mbolo muto suke ba soda ba ane na gradité. Mais intimidaka. Ngala ba soda bazaka bakundi lele obomisa bato non yoka ngala mbolo tous les abakouk soda bazalaka ane na gradité mais intimidaka ba communauté ba aningisa ba colonel akongaki colonel colonel PCP abuleke général ngala asko mbolo muto suka ya baleza soda makasi ya baba mais siko soda oyo pena ya question ko pese arme ane na gradité mais soka ke bagarre makambo voilà donc bon tous les abakou qui a 4 coins à monde na pesi bino mbote na pesi Chrisaka Chama 001 na États-Unis Becker Landou mon vieux na Paris ya nanga pasunganga vieux na asunganga makasi Mam Cécile Labissal ma maman nayoki pour la première fois artiste comédien
artiste comédienne akita na Paris bamindele les parisiens le français babandoganga c'est là bato baganga bato piqué ba crier pour la première fois tournoi moko récite mais balobi mam Cécile ba tindi le roi Koli ba tindi routine to comment et puis nga na représenter la bouche parle, c'est la bouche qui parle. C'est la bouche qui parle. Bible et lobby. Avec ça, c'est la c'est la bouche. Donc, ma cambre tondi na mutuma yangonde bimisaka na munoko. Ezaka na français na les langues verset biblique. Voilà, l'abondance du cœur qui est la bouche parle. Ngasko mtema suki malamoko. Kasi yango mbalamoko de voilà. Je suis là. Balobi ke mam Cécile ndenge zana batindi le kwa Koli. Tomoni ndeko na biso ya mwasi na kotanga kombo na été parce que na mama kambo asalaka. Soki yo ko citer kombo te. Parce que mama ça na mona ngo ezana na sens te. Voilà, yo. Ayaka liboso akumisi après il faut changer. MC. Na mona sens nete. MC soki yo okotanga kombo te, oyebi ke ngai nana défaut moko. Tant on a sala qui nous émission, il y a monsieur Guilain. Natanga ki ba kombo ya batu, natanga ki ba adresse, natanga ki ba bayer na kati, ba veni, ba hôpital, ba référence au kombo parce que tant on le kana télé, il faut pesa ka ba référence, on pesa ka ba précision parce que tout ça vivre dans monde déjà mondialisé. Tout ça na kati ya mondialisation. Ce que lobby likambu, il faut mutu à côté internet à vérifier est-ce que makambo ndeko dardi à lobby eza lukuta to eza solo. Vous comprenez? Toko ya gate que na loba likambu na s'adresser na gens mais to disait comment ya Mathieu. C'est que toi ba hypocrite, na yo nga toko za ba hypocrite. Non, ngana bi na hypocrisie. Sarah. Oui bien. Sarah. Oui bien. Moi c'est Abraham. Ah oui la Bible hein. Mais en face na yo. Sarah. On va comment le roi ba Sarah, tu peux ça ngo banate. Pourquoi? Mais Sarah Zaki c'est dans la Bible c'est une femme modèle. Ba kombo ba roi ba Sarah. Moi ni ba kombo surtout zo rappelle na Bible. Ya ba kombo pe landaka ba vie na biso. Nande il expliquer biso. Voilà. Parce que selon la Bible, tu dis que Sarah, c'est une femme qui modèle à bas si bien. Selon la Bible. La stérilité. Merci. Sarah Bota. Sarah Bota. Merci Koyo. A Bota na Aji Nini. Pena Lolenge Nini. A Bota na 80 ans. Voilà. Parce qu'il y a Bota na 80 ans. Mais a Bota na papa na bango. Sarah au bout de papa na bango ngana natif j'ai des épreuves na sala ba oh mon cher koganga raté s'il te plaît s'il te plaît OK mango na lalité mon cher human pardon s'il te plaît pardon na lalité na ebiki oloba ba propos tenir olande vidéo na ye bon ba ya kuki batindeli ngana landiango penza très bien. Parce que on est dans mon ango, ils ont non-sens. 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 Il faut qu'on recadre ça. Bateau, bateau, ça la bakambo. Non-sens pour que yo ça la bakambo, ils ont un sens. Un sens, très bien. Mon cher, Sarah, au bout de papa now. Newman, est-ce que yo en preuve à quoi? Mon cher ami, yo on a lobana yo. Sarah, ça la mobile na nako. Actuellement, as un musicien. Mais c'est bien. Azalaka toi ça. Azalaka musicien. Mais c'est Diego je te sali. Mokolo mais c'est Diego. Na madame Sarah ba ko sala mwana na bimi na mokili to moni ngana tiki internet. Ce qu'on parle au lo bani qui est stérile. Na lobby nga. Kasi yango na lobby. Aza stérile te abotaka parce que muto dia bimisi mutu na mokili. Azero za stérile te. Mais sauf que ma bota na ye eza conditionné spirituellement. Donc il faut bi maintenant muto aza membre de famille na bango. OK. Zela. Yoga. Zela. OK. Newman. Donc ce qui te comprendre bien que bana nyoso aza na bango. Bana te. Mwana kena bana te ana 4 bana te. Ana mwana moko ya mobali.
Tu as ça moi la moto, ça moi, ça la bana sur Té. Musicien wana yela ka epé charge té. Est-ce que na ndenga mabete zela nanu. Yo na tia lokwa na place à moi si. Yo en tant que femme, na tia place à moi si. Vous êtes sûr que tu na ki bo moi si na yo ozo bunda. Benga na za mobile. Té na tia na bina tia na place à moi si parce que ah moi ça zate. Yo ndé ozo représenter wa basi. Na tia to tseka mutu mususu na place ki bo moi si. Ah yo boya ki moi si. Na bien exemple. Exemple na boya ngo. Les Abakouk, je vous salue. Les Abakouk, gros bisous. Mbolo la bino. Mutasuka. Yama misi mutasuka. Est-ce que mutasuka liaka mingi bien ngo. Aliaka baki kok. Babonde la game mingi baki kokoto ba nini yepe na mutu aliaka ngo. Merci. Mon cher ami. Amoni Afrique. Toi quand na ba makambo mususu oyo to vivra nango. Il faut zala kaka africain pour yebango. Sarah, on a loba. Sarah, abotana papa na bango. Et na yebisi lisusu na bandeli lisusu. Soki Sarah, babotina mais c'est Diego, babimisi mwana wana penza bimi na ilongia mais c'est Diego to moni yango ya bimi na kati ya libumu ya Madame Sarah et mais c'est Diego nde mutu apesa ki zemi wana ngana tike internet. Dieu m'attend. Le l'autre dimanche, tu vas tourner émission dimanche. Nabi mon collègue côté, mais émission tu vas tourner au dimanche. Pour eux, qu'il t'y par-ci par-là. Je jure devant Dieu. Selon coutume, il y a famille à Bango. Parce que je connais bien la famille. Ok. Je connais bien la famille, je connais bien la fille, je connais bien mon tour en face. Voilà. Moninga, on a chance de découvrir. Il y a qui n'a pas États-Unis, à Zanambo. Non, mon cher ami, femme forte, problème est raté, problème est raté. Problème, n'y a sur PC, c'est pas grave. Tous en d'accord. Mais aux enfants, c'est un monto, yo. Aébi, 90% y a ma vie, y a artiste et comédien. Naza, aux enfants, c'est un monto, oyo. Aébi, 90% y a ma journaliste en général. Ok. Parce que on a bandit théâtre en 2004. Très jeune. Moi, je suis Papa Koba. Papa Koba yebinga. Surtout que Papa Koba benga mon fils. Na pesi Papa Koba mbote si kazali. Na bandit théâtre c'est lui Papa Koba zo sala succès. Vous imaginez? C'est que parcours nanga nyoso, vie nanga nyoso na fandi na ba comédien na ndaku na lia. Donc soki comédien moko boya sambrier benga nga na yebiso moni comédien na vie na bango pa na bango nini boy. Soki journaliste internet na bandi internet so bato beli ba yo kota na 2025 2024 tout ça, soki 2023 nga na banda internet na 2012. OK. À l'époque avec Badjo moko to bando bazaka na banda la matrice mélodie. On peut presque na banda internet. Na ki lokwa reporter na bango ya matrice mélodie. Na kenda États-Unis, je vous salue ba na bandal parce place ndako ya Patrick Mouyaya. Mon Patrick Mouyaya asombaka pembeni na bango ala somba ba matrice te pembeni na bango. Bana bandal na venir à Solongo. À l'époque, on a notre travail dans Matrix. Ah, grand poète junior, du Cap. Ah, Fali toujours. Voilà, la senti. Donc, na Solongo, c'est là où j'ai commencé l'internet. De travailler dans le making of. J'ai une moka zaki na Kitambo. Et place dans la zone à Yosanini. Madame Sarah a fait la chaîne et pas Lekinanga. Lekinangai, on a béni internet. Jordan Kambala. Abanda, pardon. Abanda a fait la chaîne, la mobi à l'écart, puis à parcours place à l'écart. Tokokoma. Ok. Madame Sarah a bandi a fait la chaîne et pas Lekinanga Jordan Kambala. Ok. Batu ba beta na internet. Combo na Jordan Kambala aza bato ba maîtriser internet makasi bazalaka na bandali bakami balé jo azalaka kolo elenga Congo
na Jordan Kambala ba mi balé na bandali mobimba muto fongole la Robino Mundibu chaîne ya YouTube. Je me souviens encore tant Sarah Alongwe muto ayaka Robino Mundibu ayeba fongole les chaînes ya YouTube. Mon chaîne Robino Mundibu bete la ratol muto fongole leki nanga Jordan Kambala muto gère la chaîne ya Jordan ya YouTube ya Robino Mundibu leki nanga Jordan Kambala. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les Abakouk. Jordan Kambala a foutu en avenir Senge. Na coin, na bandal, na bakayao. Et pas Azina et là. Je salue mes petites sœurs. Nga mutura klaki saka enda ko wana foutu akoma foutu la place wana. Akusha. Jordan Kambala akusha na Sarah. Oh, j'ai là, s'il te plaît, ma camona loba, nazana télé. Non. Yassimi Mams. Ah, moi ça moutou. Yassimi Mams. Jordan Kambala akusha. Nelingala tokolo ke na direct alala fiwana na ndakwa studio. Oba kaboli na rideau nga na salon na la TV na zoka fiwana na kata chambre zo ganga mamu na lobby. Je suis présent devant Dieu. Nzambe non. Jordan Kambala témoin mi balé Disquared masananga Disquared Shadrach aza cameraman pas Ken Piana. Bo benga Ken Piana bo tuna ceux qui Disquared eza lokuta ceux qui amona makambo wana te biso mi balé to fandi awa. Na kiti petwana bazola la studio kabomaka na rideau oh bango bazana bakoti na chambre parce que azaki na mbongo kofuta biloko basenga ki était il fallait créer compte biloko nyonso wana et ça la $70 a comme ko séduire Jordan Kambala mon petit frère lekinanga ti akushala lekinanga wana na kati ya ndaku ce que j'ai dit ce qui na kosi so na longoli là que nous sous témoin mususu azap célèbre na internet Vali Tambou aza vie aza na mukili Vali Tambou aza journaliste a lobela mamba fali ce qui na kosi so na longoli kake loko moko bo benga Vali Tambou na asolongo enani na avenue Senge na bakaya obutu na avenue Senge juste na kwewana place Jordan Kambala kuna ngasi ko susuna yani mo so na bima kambo boy boke bo sa mi ko balader jeune moko boy abano sa mama internet bo luki bayer so bayer wangani bo latin bo luki ndako eza lokuta bo kondanenga boya manga susute obi ya kota bandako molili trop toko lukisa yo ndako molili c'est-à-dire akota bandako molili oh ngana abakuk akangisa pe bato yebi Adeba nazoya je te salue masalanga Adeba nzamba bandali siko zali tozoya nazoya la prison to va na chambre moko bientôt là femme forte il y a sa femme siko yo ngala lobana yo na bandal ozo toucher la fille tono fani na bandal kota winza baluba moi so tuni mwana bandal ni nyonso aye moi c'est mwana voilà chez bango abandaki kofana na winza ya baluba ya za fito za mama za dia mama wana atokaka même boche climatisé atokaka na ebite soki azokisa kotoka soki baloka bango na kotoka sikoyo na bandali soko okei na luka pa basara bawebi soki toyebi ete po loba nazoluka pa bangubu po bango nyonso bangubu l'hippopotame les hippopotames famille les hippopotames tout na mona bandali nyonso soka moni pa bangubu Mona bandal ngubu minene ok junior aza wapi junior aza ok na bandal mwana bandal ya solo o ayebi kazo kende kuna soko lobiki na aluka pa basara c'est très bien mais so lobiki kaka nazo luka pa bangubu po bango po bana papa na bango mama na bango bizarrement bango so batokaka
Omoni to solo boy. Mulunga eza moyo eza na kisasa. Yo toki. Est-ce que ngana toki? Ngana gang c'est normal ko toka. Bango ba toka quand même asokola, muta sokola mais atoka. Famille ngubu les hippopotames je sali. Na bandal kota wenze baluba kende sala micro balader lobake nazo luka pa basara nazo mo interview soki ba balakisi yo olongoli kombo nanga mais so balakisi yo te tuna kaka nazo luka la famille les hippopotames comment ouais hippopotame ngubu et pa ba ngubu lobaka na luka pa ba ngubu makambo na bandal mamu na loba na yo nazo bakisa rien simple vérité na bandal donc on a une notification moto bando notifier bato boyo kaka guerre moko boy fali aloaka ke na bandal to anaka na mbwa moko to no benge vieux jaloux mbwa na exista o écoute ba notifier kaka OK JB et nani fali alobeli JB te mbwa na pena na bandal azalaka jaloux donc na bandal ko maginde nini soki oza jaloux na contre élévation à mon tour ba wono bengo susu jaloux donc ba pese combo wana fallait beta on a TV après ça ngo JB après c'était il y a qui histoire vraie so tuni bana ya lukula bana changa bana sumbi bana ya bandali ya solo ba yebi so ki histoire wana ezalaka vrai le passé na biso ce qu'on a même bandali wana et sika bango ba yaka pe ko fanda to bano benga bango courant passa et puis courant passa skoyo na vie to na bandal soki ba bengi fille wana za courant passa ilingo la ça on ça faible parce que courant passe déjà là faible donc facile faible vraiment nango yango wana on ça faible courant passe te ye phase et tumbaka ba pareil te okolamba nango te donc moni ka ne courant passe soki na bandal ba bengi yo fille wana za courant ya passa c'est que ça faible to bando benga famille ngubu courant ya passa do bango famille mobimba bango tout les andinga na bango baza ba faible courant ya passa yango se retrouver pas mwana mukia kangele na ndako ya eza ba jeune ye Jonathan Kadima mwana manike de John masananga Jonathan Kadima à l'époque ngam tu na filma émission wana je jure émission à sans tabou to tournaka ngona kitambo esika ken pia na ono fanda mam na lobby soki na bakisi na longoli ken pia na za vie Jonathan Kadima za vie Jonathan Kadima la fille wana na à 0 mètre na nga na yoka somo na présence na nga Jonathan Kadima mwana na ye mais accoucher na fille wana après ko tourner émission ya sans tabou avant ça la chaîne na ye abano sala ba émission sans tabou ko lakisa ndenge bato sala ka makambo après ko sala yango noko plan était lemi parce que za makambo boko était lemi ayibisa Newman yoko zala te okende ngabite na za alongoli petit asali système na misu na nga Jonathan Kadima mwana ya manike aza en vie na koki kopesa bino na numéro Jonathan Kadima so na ngona répertoire botu na ye na kitambo esika ken pia na bando fanda donc ezaki après émission na ba émission à 100 après émission donc tout le monde oya passé na ye ba émission 90% asala ni système est-ce qu'on a moi aussi est-ce que cette forme a de valeur donc si moi aussi finga ba tuna ba internet bongo azande mto le côté ce que problème ezani a regretter sikaza azo regretter Newman na côté internet ba komi ko yamba Newman ngaye Newman azo komisa sila Newman moni stoma na bango sike baby sike komata diabétique ba kufa parce que yepe baloba azape muto ba système misapi entre bango na bango basi mais tout le monde a soutenu na ngambu kuna azo finga mam sisila tandis que na pe ba yebi ko moni sikoyo moni zela nanu zela nanu moni siko o kono ko pesa nga raison bato batala ki émission uti ko lika émission na nga uti ko lika botale ngo na kati ya émission na tango na ye manzembo kilezi bien nyonso e kotikala oh na mokili ok
omoni ke nazo constater. OK. Ado ba ni mam c'est parce que mam c'est ça le monde na bango wana. Le succès mam c'est ça ensemble puis la pratique na bango. Le problème est ça tenez à la canine. Il faut influencer ba oyo ya nzambe bakota pe na monde na ye koyo si la boya si ya boya ko misapi si la lo misapi na ngeza pona lokumu ya Yesu Masiya jamais pona kokumisa Yesu Masiya jamais na kokotsango moninga na mwasi les abakuki bozola na émission na biso si la boya makambo na les abakuki joye bon comprendre émission na biso donc ba ina mam si là pour mam si là aboya kokota na ba pratique na bango yango moni basali association na bango basali association na bango ya bango na bango ba lelelelelele association na bango c'est pour cela bazo ko attaquer mam si là comment neni azo reçu neni succès makasi boye neni aza lokola biso te mais ya l'équipe biso bakosa ki biso mais to comme na niveau na été donc yango wana nyonso eza jalouse cause on a clôturé parce que na yaki ka ko répondre na yaki ko répondre la fille pour na clore parce que na pena pressé limsa c'est là alobi que mam signé azana ba memi lokola koli c'est bon nani ngoyo makambo na tete la boy na explication na boy na Newman mon cher yo kanga na lobani lo moko mam sisi la bisalo pour votre info na lobaka na première émission yo yambaka nga on dirait que professeur Zunanga, un prophète. Vérité et son voilà. La seule actrice congolaise, il n'a pas théâtre, au pas la bango bazana bonne vie. Et ça si la bisalu. Dans le bagon émission on a recadré mais c'est Guy. On a signalé que grande série à même si la postulé la députation. Dans niveau famille, au niveau famille aux Marie c'est là la taille Marie dans famille on a ça la nguma ninga zo postulé pour Sukamboka. Maman Marie Claire Bissalou. Maman Marie Claire Bissalou a postulé la députation donc tous à la ébélé bana Maman Marie Claire Bissalou voter ceux qui ba campagne bandi toza wana pona ko soutenir grande sœur ya mam Cécile donc Maman Marie Claire Marie France c'est là pardon voilà Marie France Bissalou. Maman Marie France Bissalou a postulé. En tout cas, biso bana ya si la Bissalou toza derrière yo. Famille Bissalou Mobimba, souci na biso za ke bo kota penza, bo gouverner mboko parce que crédibilité le ki na bino, ndeko na bino la kisi na cinéma ezali tellement important que ekota ressources na gouvernement. Bonne chance et je vous dis que au koleka pe ko fanda wana siège déjà na parlement. To boucler. Voilà. Na bando lobani na lobaki loko moko na théâtre ki eza kaka na actrice moko muta lobali kamwani aka lava comédien muta lebiki na ndenge tozalaka biso nyonso na ba comédien muta wuti aza na bonne vie aye na théâtre eza kaka Sila Bisalo. OK nga na dutaka te parce que je connais déjà la date na bandal ba wuti Gombe ba ye bandal na Kopo to sala na kope art. Tout ça quand on a deux artistes. Oyo ba uta Gombe bana Gombe o ba yebana. Eza Sila Bisalo na Jibem Piana. Très bien. Omoni siko na constater Jibem Piana a mwana Gombe. Jibem Piana a mwana bandal te ba ya bandal ko ya ba influence musique nde longola Jibe na Gombe pe bazalaka na boda villa. Jibe o mona wana bourgeoisie na bango za bo mwana ba kola bien. Okay. Na théâtre c'est Sila Bisalo. Je vous informe, Narukoma. Je vous informe que Sila Bisalo, papa na bango azaka ambassadeur. OK. Papa Bisalo, paix à son âme. Paix à son âme, papa. Tu as bien servi le Congo en tant qu'ambassadeur dans différents pays. Dans différents pays où le gouvernement Mobutu Tinakaye. Papa Bisalo a travaillé comme ambassadeur à Égypte, a travaillé comme ambassadeur à Turquie, la série à musée. OK. Papa Bisalo, bakota ba investigation, ba faire na internet gouvernement, les ambassadeurs au ba serva bien Mobutu, au mona Mese Bisalo azana kati. Ado mam ça qui est na théâtre ya pas. Oh. Mais
parce que belé ba théâtre autant combo ya ndeko ya mam ça zo postuler t'es là tout le question parce qu'il faut expliquer bango ba azamu to pas citer tout ya bandeko ya sila bisalu bana poto bakendaka poto bazonga famille bisalu nyonso bakendaka poto pe tozala ko vient ba na bandali famille boda villa très bien mwana bandali tout pas mwana bandali na place o ba sila ba fandaka biso tout to ando ke no beta moi tout to mona ndenge sila ba rene ko lelo yo lalo lamuki olie matembele na yo olambaki yango ya mai ozo toka vraiment toka ngo ezala solo sous-vêtement munene na oyo yo la dans sous-vêtement munene basi boye bisanga ba numéro ya suka sous-vêtement ya numéro combien human te abi vraiment toka ezala solo mon cher ami est-ce que yo do mona fille wana boye on souhaite te voilà mais ngas qu'on apprend ngana mona yi na yebi la fille. Aza maman toi aza fille. Aza maman. Ba fille ba ça ba jeune fille. Ce qui n'a pas fille c'est pour le nana qui ça y na c'est que aza logo s'il te plaît. Mon cher ami. Moi d'abord par rapport à quoi parce qu'il faut y avoir place na ki bo maman. Mon cher maman rosa makambo ya. Mon cher ami. Ça. Moi si wana atokaka to climatiseur na dernière excusez, la dernière prise, il y a une place aussi dernier degré, il y a climatiseur. La fille, vous comprenez, oh maman, tayumoko, nana ma bête. Ni rené nawa, na kan kokolo. Afutela na kan kokolo, ebi. Ndako bomona rana la sabino sala ka bémission ya na kan kokolo. Et je vous informe, en tant que Congolais, nous sommes d'accord, civil, avec nos enfants na kati kan kokolo. Problème il y a pas civil, bazo fanda ah bon. Kasi ni mo lo bakati. Lobi na 8h. Akenda otika mwana na classe. Na 8h to mona yo wana to filmer tango alata kilamba. Bon, tikelanga devoir na filmer na tindelo vidéo. Tango akenda otika mwana na classe na liputa makolo salite. Hein? Afutela na kati kan kokolo. Na kati ya kan kokolo abimaka na kati ya kan kokolo esika ba eza approprié pour na ba soldat yo civil ko na kufutila na attaque nani infiltré mususu yo wana au gouvernement faut kanga Michel mon cher ami avec beaucoup de respect na kosenga yo dossier ya mwana mwasi oyo soki na ko répondre rapidement pour na yebisa yeke nga na yebi bien. OK. Na yebi bien, na yebi ndenge Jordan Kambala lala ye na ndako oyo kabwami na ba rideau masa na disquared afandi pembeni masa na Shadak disquared bobeta na Facebook momona c'est une femme dont on le bon terme wana c'est une femme ya le PC Valère Fillette. Tant que la femme c'est quelqu'un qui a si la bisale il y a des femmes pour monter comme femme ils ont des critères. Tu as la différence entre femme et fille. Maman comme maman 50 ans mais ça se comporter bizarre azaka fille. Donc toi au PC va Valère moi je regrette parce que na mon année ba la ina misunanga et pas moi na ya 17 ans Jordan Kambala mon petit frère aza réalisateur na tangi kombo na ye boluka na internet bo benga Jordan Kambala bo benga ngati bo benga disquared cameraman ya Ken Piana amona ndenge ba coucher fille wana Newman mais na moment wana ba sala émission na mwana ya concert na biso nani Jonathan Kadima il y a déjà na jeune garçon na ndako. Non, écoutez. Tu vois la fille? À ça capable. Il y a banoko bima na même bayer place ba fouter. Ah, arrête ça. Je te jure. Je suis sérieux. Na yebi bien. Donc ça tu comprends bien mais ba jeune garçon ba invité on na plateau na ye la pré-émission maman monsieur les gars. Il y a un ami auto le na plateau ano. Ndeko Diego. Nayebi ko yoka makambo makasi na kati ya foyer na yo. Ozo souffrir de un an type lelo oyaka munene te. Dede bo bota te. Parce que yé pour abote faut bima na papa na ba.
Jinombo permettre ngala lobango. Limbisanga. Yé pas bota Diego ato sali nyoso o meli ankoro o meli kimbiolongo o bakisi boma mama o bakisi nyoso boko bota kala bino na mwana mwasi wana te yé po abota il faut qu'il bimana papa na bango. Son premier fils. Le objet à plaisir na son premier fils ezalaki mwana babota na papa na bango. Babi mwana ti asa mwasi mwana ngo te okende. Non. Babi mwana ngo pe na kati ya ndako. Non, c'est là. Na likango mama. To sa opinion te mwana na libosa za mwana. Ngana ebisi moniske oyebiete. Ngana mwana na ne libosa za mwana mobali. Soka bakisi mwana mususu seka aka na papa na bango. O ngana yebi. To bano benga mwana ngo aburu amwana munene amunene apina kapo. Oya za mtoto pete bo. Ya mobali. Wana auti okende ti. Auto ba voyage ki bakele so Maroc yo kala mingi te. Mwana mobali utambola. Wana siko mwana babota na papa. Siko azana yaya na ye. Yaya na ye. Abota na papa na bango. Kasi nango babike yaya wana ya mokonzi. Abota na papa na bango. Ya na mwasi pe akoma kobimana na likangu ya mama na bango kana kati ya ndako mama na bango akimisaki. Mon cher ami, la vie à moi na mwasi wana tokoba no beta vie à moi na première nga na koba no beta en premier épisode, deuxième, troisième, quatrième et je t'informe, moi ne ka ndenga mone lungi na nga na télé. Soka yé alobi io. Soka baxika quelque chose na mambo nga la lobby. Cette fois-ci, na kotaka à prison. Oh, mais fallait qu'il y ait oh, asa le bienvenu na badalité. Fallait qu'il y ait les lois comme ça fallait. Fallait qu'il y ait fallait aller ça na prison pas comment remettre vie à fallait pour pana nana ketchup. Oui. Fallait qu'on ça y prison. Ah donc on bima prison donc somo wana. Voilà. OK. Donc on compte ça y prison. Siko, cher abonné, toujours me chiter déjà vers Mission Nabiso. Question me faisait que, et là, ce que ça dérange sur ma casse collègue. Cause une grande dame, qui a servi mon cannabis pendant 18 ans à papa Raïs Kabila. Maman Olive Lembe. Maman ni mama. Maman ni mama Jambo. Maman ni mama. Merci na musala qui toko sala na pona mboka na biso. Si lelo, Congolais, là, s'il te plaît. Congolais nyonso. Alingaka ye na mutema en tout cas wana soko bandi ko sala micro baladeur oyobi ke mutu moko boya mama Olive na mboko yo c'est que mutu ngo aki vie jaloux mboya ya bandali biso tout tolingaka mama ni mama tolingaka ezo sala parce que mwana mwasi wana tiaka mama Olive na miniature alobaka mabe pona mama Olive azo critiquer mama Olive dernièrement tu sala émission moi mama Olive yako vanda on azo lobela yo est-ce que mama Olive akosele ba mwana kotsa mama na non ngala ko permettre le ko na tende ko Michel mama aza alors maman Maria et puis maman Maria mais t'as ce qu'on va commenter au fin maman Olive s'il vous plaît yokangana et puis maman Maria et la maman bota Yesu oyebaka na ekeko ya maman Maria et na ba saint hein na ba saint maman Olive comment on peut ya Marie bi donc comment on a Marie maman Marie Olive Lembe Kabila aza lokola ekeko oyo biso ba katoliko tokenda ko sambila liboso ya église catholique tango mutu nyonso ayaka liboso ekeko wana ezala mutu abomaki mutu lobi tango a reconnaître que asali mabe asala nini akita liboso ya mama Maria tozwa mama wana lokola bongo to pakule buzoba mutu salaki ndumba na buta ayaka liboso ya mama ya Maman ni maman. Alors, moi je ne peux pas. Non. Non. Ngai na commentaire que atika kotanga komba mama. Ngai na za na commentaire wana te mais nga na peso ka exemple mama Olive Lembe Kabila aza lokola ekeko ya mama ya Yesu Masia. Tango Olive a continué ko loba ko. Non. Yo kanga na loba. Tina leki na émission. C'est pour la recadrer non? Na so recadrer hein? Mais quoi il s'appelle que il c'est comme mon aussi. Ko
kata ke bato baloba so comment maman Olive te ya loko yebisi ke ba Christo bo sambela sous maman Olive te masala quoi si non laissez les imbéciles prier pour au nom de Jésus. Alors moi je dis ceci yoka ngala loba moi je dis ceci muta otia komba maman Olive limbi na makambo ya Sila Bisalo c'est un artiste maman Olive ya maman oyo aza ya bana Congo non a aider azo aider bana Congo maman Olive. Alors moi je ne vois pas les bons problèmes de maman Olive ezanine ce qu'ils soutenir yo mama ni mama très bien au monde de Dortmund yango wana mama bele akamo limbani pe ce qu'ils apesi bino makambu mama ni mama ce qu'ils lembi na ye atiki yo mo mikolo wana pa pesa bani mizo maman Olive bolongoli maman Olive comme maman Olive parce que y a un pouvoir wana ko fandisa maman Olive fana ngana lobela yo ye mto fana kati ya kankokolo yo ozo fana pena liboso caméra otuloba maman Olive fana ngana lobela yo mama nga mwana na yo Darin Timba la sengeli pardon les abakuki place wana to limbisa ye parce que a touché maman limbisa ye maman atia sila mam sila musika fukami maman na ba bêtise nyonso bazo pakola yo na fukami vraiment maman Olive na ba bêtise nyonso bazo pakola yo na kombo ya Sila Bisalo limbisa bato wana parce que bazaki ba hypocrite boso na yo maman na fukami lisusu na yebisa yo bato nyonso bazo pakola kombo na yo bazo kotisa kombo na ona makambo ya Sila Bisalo limbisa bango tango bayaka epa na yo bazalaka mama ni mama mais tango yo lobi te to pesa pe baninga pour que baninga bazwa lelo bakomi ko benga yo mama Olive problème ya te mama en tout cas nga mwana na yo na sengi pardon na kombo ya ba mama nyonso merci mama ndenge olimbisi po na yebi ko zala mutema mimi yaya tolongo wana to betali solo c'était déjà na sengi pardon merci beaucoup j'espère que maman ayoki aza maman bani belé aza maman ko solo voilà maman déjà ayoki papa darling tokomi na suka émission na biso mot de la fin pour na abonner na biso mot de la fin ba s'abonner na mam Sisila mot de la fin ba s'abonner mot de la fin zali nazo sala ba recherche toujours né na biso bino pour na Sila Bisalo première actrice il y a monde où a tourné 50 films na 50 na espace il y a 2 ans 2 ans et demi okay. Donc 3 ans on a coûté se tromper qui 2 ans et demi okay. Alors parce que fanatiquement a bien habité 3 ans nous 3 ans ko quitté 2 ans excusez donc 3 ans ko en novembre limbo limbika côté mais na calculer qui moi ma bébé année en tout cas toko ya mama ni mama mama na biso Sila Bisalo ba t-shirt il faut là il faut là ba t-shirt biso tout les aba coupe tout Paris tombé ils sont tobuka aéroport Anjili plein à craquer aéroport Anjili tango ba mère ko ya autorité morale ya ba coupe tout tango ko ya Paris tombé ndenge fali alobaka tokobuka stade ya malobi tokoduka parler du peuple téménien donc les abakoupe tout tozo c'est là calendrier ya mère ce qui mère appelle biso calendrier jour akoya nga nakoya na koko na biso na mama na biso na grande sœur na biso na yaya na biso bandeko na nga nyonso famille parce que lokwa balingaka Sila Bisalo tokozala na aéroport Alain de BCBG a contredire ngate akozala wana Alain de BCBG ya ozala wana nega ya maka jibe aya ya masikoyo mam Sila Bisalo tokutana wana emo pona mam Sila Bisalo te yona yalinga kamera te tika yalinga kamera te donc na pesi bino mbote bino tout tokutana wana ba t-shirt ça déjà bo soutenir biso pe d'une manière ou d'une autre parce que tout ça na posa to organiser rendez-vous wana kitoko le numéro en tout cas na pesa na télévision te bo contacter ndeko na ngai MG Ernest bo contacter pour nanga en tout cas bo rejoindre sans problème merci na MK télévision madame MK ici quand vous allez forte courage encore
tout bolingi Darlene Timba naza disponible. Merci. Merci beaucoup na bande ko na biso nyonso balanda ki biso puis ba kolanda biso ba continuer kolanda biso Nzambe ya pambola bino pour na confiance na fidélité ba abonner na biso en tout cas to linga bino trop sa bino biso ma plein toza ko senga toujours bo s'abonner massivement en tout cas to mata to ko mapenza ebele na chaîne na biso MKK télévision et sika bozwa ba émission bien et sika bozwa ba analyse ya kitoko ba to maele et sika bozwa ka ba makambo nini ba explication est claire et nette. Ici chez nous on n'insulte pas. Ici chez nous on est c'est juste pour recadrer bateau pour la vérité. Bien sûr vérité soit mais ça aide et très thérapeutique. Merci na bino bande ko nyonso ya partout ya mokili mobimba. O boza ko tikate ko benga ngai ko encourager ngai ko conseiller ngai en tout cas vraiment merci beaucoup Nzambe alola apambola bino. Tous on a besoin kaka ya soutien na bino bo soutenir biso parce que tous autres travaillent dans des conditions un peu difficiles vraiment mais le roi Tolingi Moussala na biso Tolingi peut soutenir star na biso donc on a choisi ya kotika en tout cas soutien na bino et ça la biso bien tout ça la semblanté tous on a besoin de soutien na bino numéro nanga plus 243 89 700 plus 243 89 740 78 74 wala kozwanga moko MC na zawana komelanga benganga ozwangai toza na ba capacité au sala 4-5 émissions la journée mais toza limité toza vraiment limité les abakou que toza libota munene partout mokili mobimba en tout cas so botie biso poids et sala biso vraiment kitoko mingi gros bisous à tout le monde je vous aime beaucoup Junior depuis Londres en tout cas merci beaucoup je t'aime bien mon frère Junior depuis États-Unis Nzambe azala nayo toute ma famille na Canada na yebi ke famille nanga boza ebele na Canada na otanga bakomo na bino te bolinga bi makambo ya télévision te Nzambe a protéger bino Nzambe a bomba bino grand frère nanga na Londres grand sœur nanga na Londres na fait bino mbote ma cousine à moi et mon frère à moi depuis Norvège na fait bino bambote ma famille à moi en Afrique ici na fait bino bambote toko kuta na susu ki Nzambe azongi te MK courage à toi Nzambe azala toujours na bino merci beaucoup ciao merci beaucoup chef. Robe de gloire très disponible chez nous. Vous en avez besoin, contactez-nous. Talaba robe bisotoninga. Robe le pesa lokumu. Robe bois qui moi si beau. Moi ça longa boya commander ni atayo moi ça boya aboya la taboué pour la tani. Veut dire tunique de gloire to benga robe ou tunique de gloire. Vous en avez besoin nango, contactez biso. Bo mona et qu'on se défiler awa ya bandenge nyonso. Olingi ya boy. Kakayo, olingi oezoleka. Kakayo, olingi pe eza na ngambo kayo, misusu pe ezo ya lisusu. Donc bongama zala bien, eza pe na prix moko très abordable. Biso to linga kozala ba femme respectueuse, yango to lataka toujours na ekenge mingi parce que talaka pardon sur ntayi bo feza na ekenge, moi si wala ta kitoko, yende moi si ba pesa ka lokumu ya solo, mama ya Congo, to pe moi si ya Congo, azali moi si ya lokumu, il faut lataka na propre na soin pe na soin ntayi bonyoso. Olati tunique de gloire na yo, soko lati ngona ta. OK bureau Okuta na chef de l'État net itembe. Okuta na chef de l'État so polingi li pas passer. Moi tourna papa, moi souki maboko boaki, moi perruque na ngai boye, moi perruque amulai. Kande yo moko olinga. Otiango ça la moi bien. Ba bi pe na poto kuna ke non mulungeza makasi moto. Le bilamba olata yango ta mpepe ndenge mimango. Ta mpepe ndenge mimango. Ta mpepe ndenge mimango. Elemba lemba oyebi yango yango. Donc olati yango moi tour olingo ke pe fête anniversaire à moninga.
totindeli tunique de gloire et ça lui bien. Donc on a besoin d'ango hésiter même pas